Allo bandeko na banzi bomoni bino moko ndenge nini elekeli bomoni bino moko. Allo bandeko toza koloba l'air nyonso boli kotia liloba na Nzambe na misala te. Tozo loba l'air nyonso yango wana bozo kutanaka na ba prophétesse o bazana ba prophétesse te, bozo kutana na basali na Nzambe o bazana ba basali na Nzambe te parce que bolingo tia liloba na en pratique te. Moi si devant moi si na chair kuna na micro basi na mibali bazawana jipi seki kola soki nini ekwei chance kuta zaki na elamba ya se siko mipende nyonso emonani na kati ya église et siko azaki na elamba wana te tunga suka ndenge nini. Voilà une des raisons que la femme ne peut pas prêcher à l'église. Bible zolo banabino na bandenge nyonso bandeko nanga. Soko tangi na 1 Timothée 2:12 et puis tina se koyoka soki Bible zolo banini kuna. Bandeko nanga na yebisaki bino. Mwasi nyonso oyo babengi mwasi akoki kote ya liloba na église te. Verset biblique eza te. Bako yebisa bino ndenge nini. Luka oyeba liloba, Luka mosa kende na église. Baluka Nzambe na église, baluka Nzambe na ndako te. Conformément aux écritures. Balukaka Nzambe na église, balukaka Nzambe na ndako te. Yangwana Jésus Christ alobaki na bapotre basala ba église. Lelo yo ba sataniste na ba sorcier bato ba bataka ba christianisme. Bazolo ba bino sambela na ndako yo moko église eza motema. Et bon aboyant. Mais Jésus-Christ a tinda ki ba apôtre basala ba église pona nini. Banda bokoma ko lobila ba pasteur. To mona aka bolobila aka ba aventurier, ba sorcier, ba sataniste. Bolobila aka ba tuana. Mais vrai pasteur na to mona te ke bolobi ke yozo te ya mabe yeyo. To mona te. Ngana na moni te mutu moko ye aleki kuna bandiko loba ke oh non oyebi kote ya te ozote makambo kuta tout ça rien. Ça fait combien de temps dans YouTube bandana kanga église. Mais baluka kaka ba oyoyo bazanga tina. Ba oyoyo bazanga mo basala Nzambe te. Ne bomona ki scandale ya mama Nicole oyaza na je crois na France awa ninga salaki na mama bato auta ko fa na États-Unis ndenge boyokaki azo panza mabala ya batu azo panza basi na bana na bango azo panza basi na bakamara na bango nyonso baza bandoki elelo ato monaki mama oya Belgique aki sage tango ndeko eza basinya bandoki ya soza na camarade oya ko remarquer que abenga ka bakamara na mayele po a critiquer yo. Eza signe ya sorcellerie. Mama Nicolas lobi ke ngana za musala Nzambe mais abengi camarade ya Chantal soki na Bruxelles po a critiquer Chantal. Soko moni mutu ayebi batu na yo na sima na yo, il veut prendre le devant po abanda kosolola na ba kritikaka yo. Mutu misala kokina musika te mutu misala.
ya bomonaki Nicole aketi ko benga camarade ya Chantal po a critiquer ye camarade wana azaki mayele ale a répliquer ye a répliquer ye habité yo bengisaki ayawa sikoyo akomi mutu babe poso bebisi ye eza mawa aya bandiko mwasi akoki kotonga église te même azolobela bino français na ye ya ki-université makambo ya nzambe eza mpona français te makambo ya nzambe eza makambo ya molimo bitumba wana ya koka yango te soki azokoka bitumba wana seke aza na milimo ya mbindo soki mwasi azokoka bitumba wana seke aza na misala mabe 99,9 ba oyo nyonso baloba makambo ya nzambe ya basi n'internet sont dans la sorcellerie baza bajesusa bien toyoka nano oyo papa mama alakisi ndenge apasoli baportable ya mama wana voilà eza malamu te wamoki na ndako na ye ayelaki téléphone omoni balobaka soki olie otondi te komeka na yo te ozana nguya ya nzambe te mpona nini okoluka kosalaka batelefone mama nikolo yo oyebike yo oyiba valise ya ndeko na nga na mobele oyebi yango
Bandeko, bokanga. Bas prophétesse belé baina comme Jésus. Jésus dans le Nouveau Testament a traité la prophétesse mon côté. A traité la prophétesse mon côté. N'a pas un verset biblique, il y a Luc 2, 36. Prophétesse mon côté dans le Nouveau Testament. Comme on a eu prophétesse Anne. Prophétesse Anne. Bon, le prophétesse Anne dans la Bible, dans le Nouveau Testament, on a Jésus qui est là. Bakutana kiwapi asala kinini pona Jésus Christ asala kinini pona bana nzambe botanga ngo bien yami balé ba prophétesse ba ba vierge 4 bana ya Philippe basala nini histoire bango zala sala nini ba so ba prophétesse basala nini soki Bible vina Joël ke ba ko prophétiser basina banani mais prophétiser n'est pas égal à prêcher la parole ou délivrer. Prophétiser le mususu. Alors, ba Congolais, balingi mingi koluka bato basaka ba prophétie bato. Ba révélation. Bande konangai. O bandoki ba ila rabino eza ba prophétie te, ba benga ba divination. Divination uta pas Satan, na prophétie ne uta pas nzambe. Boyoki prophétesse oninga solo bandinga za uganga. Bomoni ana kimia te. Mais tant que maman Chantal ana kimia. Bande unangai. Bomoni mama oyo jipe kwei. Mobali alati veste na cravate. Aza ko no tombola po alati aye jipe ona suki colate. Botala niveau. Donc ce qui mobali na yo tonde ko no mobali akina ko sambela pa ya mwasi. Yeba ke aza insensé. O Bible lobi zoba. Yo mama oyo ko kate. Ozo landa pa ya mwasi. Osambela pa ya mwasi. Ozo commettre péché de participation. Parce que moi si ya Moussa Nzambe, moi si ya pasteur azarate. Moi si azarate diaconesse, c'est la terre binango. À cause de la prophétesse, mais à cause comme un niveau tel que yé asimba église neti Jézabel. Ah non. Si vous regardez moi si l'église yé azawana yeba ke azamuta misala bima namba ina yo mwasi mususu ate akachaka batu maboko kota poto kombo kuna namba na bino ke mutamisala mabe foko bima soko munika mwasi liboso abane prêcher parole donc ay mutamisala mabe soko moni ne église na bino pasteur a commission mwasi pasteur ye pasteur oza mutamisala mabe parce que eloko azo kusala pa na yo eza soutenir na verset biblique mon côté. Jésus, tout le monde a été pas comme ça, moi si pasteur. Ba pote, tout le monde a été pas comme ça, moi si pasteur. Ils ont raté la Bible. Dans le moment où que moi si moko a quoi cause la musala nzambi. Et c'est là que Marie de Magdala. Parce que pas ba pote, ba disciple, ba zo mateya, yeba bana ozala wana, azola na Jésus partout. Mais Jésus a corda qui attend moko mon côté, a kenena disciple mateya, jamais. Et le coup là yeba corda ka yangote. C'est comme verset biblique nous les a. Bon, le verset dans la Bible, moi, Moussa Nzambe, il y a pasteur, il y a un prophète, prophétesse, il y a une église. Beaucoup de 40 jours, beaucoup de 7 et de 5 jours. Donc, Jésus-Christ n'a pas recruté les femmes sorcières satanistes. Oh, sorcières, quand on va dans le bas, pour Jésus-Christ, mon thème est associé à papier oyo. So bon nie funi yango. Bozubo repasser yango et resonga susu ndenge ya lakité. Mon thème est associé à ça les mutu. Aya sikoyo na makamana nzambe. Ah mais non. Parce que mon thème na ye akotika ko bosa nante kalia bato. Akobosa na ngote. Akobosa na ngote. Eza passe ya bato na ngaye. Akotika la ko bosa na ngote. Tokotala oto chaka poto leka
Maman prophétesse, maman Nicole. Bo benga ka batwa, o ba yebi ba ko benga maman Nicole ba benga été. Voilà, tu ka susu. Yo boza la kindoki. Maman avandi nya, baba ndi kosola mwasi na mobali. Ngaku nna pekisa banga bitebo tika, eza malamu tebo tika bazo swana. Abu papa pole ko bimiselo ko moko tanga maman Nicole. Na moni yo ye awa, maman me bisinga ke, o ye poko kende ko banda ko sela nzambe, maman me aza musala nzambe. Mais ngai papa pona ko ebisa yo, aza musala nzambe ti. Ese apasaki na ki dambe pa na yo. Wana mobali ya maman mimi papa pona zo ebisa maman, azo ebisa ngai, maman mimi avandi wana. Abi eske maman mimi apasaki na ki dambe pa na yo. Ngasko navandi kimia. Maman mimi alobi na ye, bilobela mwanza. Maman so papa alobi oki, musala nzambe zo ngai, bilobela mwanza. Maman ngapi na bite na jilo lolem nanga navandi kimia ngapi o na yekuluka makambo ate navandi ngai kimia. Na bekisi bango, basaki mo ba discussion wana esili. Tolie, tosisi bolia, ezongi lisusu. Papa pona ko ebisa ngalobi, mama mimi ona ko samba l'église ya papa dina banza. Alobi mama mimi akime église papa dina banza, basi baboyi ko pesa église ya mbongo. Yango de kimisi église ya papa dina banza. Papa alobi, mama mimi alobi, osamu sanga ka boy. Tamana muko ya Kongole ngambu, bakala mobane awa, obandisi ba bavina ngama kamundi, so mbona nini? Mobile sa matir. Osamu sanga ka boy mutaye, bandi ko beta ba fitu fere sa ndaku na biso. Osamu sanga ka boy. Wana papa pona mami bazo swana ngana zo yoka. Bamona fani nga Mama wana boyoki eza prophétesse, on a dit bozo ka langage ya prophétesse. Et puis bande boye ba ke so ke pa prophète ou prophétesse. Bango ba traita ka makaba kindoki. Pourquoi? Parce que ba yebi ke bino ba chrétien bo banga ka bandoki. Ndeko nanga na famille na yo bandoki ba ali. Na libota na yo bandoki ba ali. Na quartier na yo bandoki ba ali. Moziki pa yo kende ke ba association bandoki ba ali. Pa ibo kono chaka bali kelimba bandoki ba ali. Bandoki baza partout. Ngai na ministère nanga à cause de la 2 ou bien 3. Mais jamais ngana le balaba OK yo zandoki. Parce que Bible eza ko interdit ko banamto andoki. Nazana manière moko yakolo nakolo yakolo bila po ayeba ke ngana yebi. Ngana ministère nanga ba mususu ba ya ba mususu ba kima na kindoki na bango. Mais na ko sekisa yo si photo lia na yo na yebi ko na sorcellerie. Mina ko batike yo za na sorcellerie na ko lobeli wona te. Mais ça na biloko ona ko loba oyo ko eko la kisake oza kote wana. Ngai soko mutazo landa mateya epana nga. Soko akimi. Soko za na sorcellerie te. Azana ma biloko mo zo déranger na vie. Et déranger na ezana kata nzoto ezo déranger ye. Parce que na koma so matin ezo bana na 19h30 na 20 baza déjà wana. Parce que bayebi niveau nini ya matin bakoyoka. Chaque jour basepelaka, chaque jour basepelaka. Mais na koyeba ndoki ngana koyeba ndoki nini. C'est différent. Ba sataniste ba sorcier so amoni ko bayebi ko zandoki. Soko amoni ko ka parce que bakana liso awa. Mais nga ezaka difficile na yeba mutu wa ndoki non. Ba musunga yeba bona prière. C'est pas pour rien pour na yo prier. Yo prier. Yo prier. À partir de la prière ya zo sala ngazo yeba ka nzambe. Tozu mususu awa. Boka ba po bino yebi lo bat boka ba prière ba ya bandoki. Mutuzo ensemble be jaga oza prière ba na nzambe te. Naza prière moko ya sataniste foge. So na tielu yango so tonta yelo yebi ka oza prière ba to misala mabe. Prière mutu azana mulimo nzambe prière na eboyete. Mais bino sikoyo bala moko tata na ondoki mama na ondoki baleki na obandoki bana na obandoki tous ah non ndengona te biso zo va passer na bandoki te to va passer na bana nzambe mais ndoki akoya na ye ayoki mateya so ako changer a changer mais ça difficile pour ndoki ako mukolo a changer atika yango ndena lobi ke bana ya mama oyo
ya Nicole oyo bazala kindoki wana bakufa nango kindoki bazala nango ko bakufa nango elongo nango te je sais pourquoi nazo baki olongwa te alo bandeko oyo ayebi mama Chantal oyo ayebi mama Mimi surtout mama Mimi nazala besoin pour na ki kombo nange kotia na pesi numéro nanga ezati ko na pesi te numéro nanga 06 51 03 90 89 pardon 06 51 03 90 89 ba o baza libanda 0033 6 51 03 90 89 je répète 0033 6 51 03 90 89 yokanga oko benganga avant 14h te parce que na la retard hein nazala so talimesa awo za kotonda il faut na préparer mateya ya jeudi mateya sika il va passer il faut na préparer ya dimanche il faut passer bato ba kirdam il faut passer bato ba délivrance c'est pas facile ya wana monaka ngai eza presque impossible na chama na ezala lelo na YouTube lobi nazala YouTube te raté ya wana monaka lemso une semaine na kota raté 2 semaines na kota te ba musuba damona ba côté ba commentaire ba ah papa kenda wapi mais parce que musala ya terrain eleki makasi bato yo mona ba oh aza musala nzaba kota mikolo nyonso azana tango tanga bible te azana tango tanga bible te alo bandeko na lobai na bino mama na kati ya cher kuna azo prêcher parole mbala moko nini ekwei soki elamba alataki ekokwei kuna na cher epai ye azo prêcher parole alo bandeko soki elamba mosusu elaki te balinga suka ndenge nini soki elamba mosusu elaki te mutu azo prêcher bino et puis mobali azokende po alokota yango alatisa ye voilà merci bande ko zamba zana